Merci mingi balinga mi wana tolanda film na biso yango ebandi. Voilà film kitoko toujours boyebi avec Didier Parfait tika ete nzambe apambola bino epai wapi bozali mpona kolanda film na biso. Bandeko film na biso totanga titre na yango When Kings Decides. Na français tolobi bongo quand les rois décident. Oh bandeko lisolo yango ebandi totali na kati ya palais royal. Histoire. Mokolo yango tolandi tongo tongo. Voilà tozomona moto oyo na kati ya garde royale atamboli akomi. Good morning. Bonjour mon prince Naboliza. What do you want? Olingi nini? The Majesty. Sa Majesté le roi na la reine balingba solola na yo. Toyoki malamu. Le prince du royaume, le prince Naboliza. Yewana Zwika Kande Malobako uta na mokonzi. Et voici l'histoire tomoni toza na kati ya cour royale. Et précisément la kati ya palais royal. Tomoni déjà qu'il y avait un prince. Et tant ba pese sango yewana landi. Et liboso mokonzi masolo bandi. Sa Majesté. Oui bien, na doutate na mémoire na ngai ke tosali choix malamu pour moi na biso mobali. Nazalaki na la future reine Lobi. Pe. Oui bien, na sengo makasi. Nazomona aza na maturité. Pe. Oui bien, aza na maîtrise, il y a protocole déjà ya kati ya palais royal. Sa Majesté, oui bien. Aza penza la reine. Malamu, naza pe surprise na ndengo sali observation na yo. Naza penza nesengo. Oyebi esenga ka penza choix, recherche pour kokoya na moto marke wana. Ko etazola kisabiso penza ba promesse belé koya na sima na kamwete. O eza penza loka balamu pona mwana biso mobali. Na moni bongo mokonzi. Alors, bonjour mon fils. Igwe. Maman, Moine, sois le bienvenu. Esengeli yo obala dans une semaine. Alors, na bengisio awa pona yeba ndenge ozobongama. Nazo comprendre te papa. Mwana na mobali azo comprendre te oyoki ye yo siko sungai. Omoni mwana Lobi nazalaki na future femme na yo. Pe na sepeli mingi. Ayoki sangwa sepeli. Azo sela kaka le jour J. Siko yo yipsa papa na oke ozo sepela. Maman, désolé ceux qui n'alina loba avec moins de respect. Mais permettre ngana loba nengezali. Trône oyo eza penza obsession nanga te sikoyo. Bon, nazoka mwapete ndeko solo banengwana. Oyebi yonde mtolandinga na lignée ya famille. Avec le temps, oko comprendre na yo. Puis na yebi ke un jour eko comme obsession. Mais lelo tozongela na sujet na biso. Oyebi bande ozaki mwana moke. Toyebisa yo ke mwana mwasi oyo tozolobela balakisa ndenga kolinga yo na nyonso. Ya kolinga nyonso oyo yo lingaka. Pe balakisa ye aboya nyonso oyo boyaka. Yangona esengelo balai dans 7 jours. Papa, malheureusement, nazomona ngo bongo te. Yo zomona ngo ndenge nini? Bon, pona bananano ngai jamais ngala sala te contrat ya ba mariage na forme wana na lingango te. Comment est-ce que nous sommes intéressés na mwasi oyo nano na mona te liboso? Pourquoi? Ndeka uti kolobawa esengeli yaza lobija kolinga ona lingaka asa programme boya ona boyaka. Mais papa, vérité ça kaka ke
naza nanga na posa ya kosala makambo sika nayi na pe misusu au jour le jour et osimba te papa nakanisi bon modèle ya kozwa mwasi po na prince ezalaka nango bongo mais nandimi te ke na mikolo lelo boye bakoarrange bo mabala mpona baprince eza malamu te sikoyo olingi oyebisa biso nini papa prince oyo ya mboka okwe aza un prince ambitieux alingi a progresser avec beaucoup de choses oyo azalaki entraîné pe enseigné na baprofesseur minene nandimi que lelo bopesa prince confiance na responsabilité kuta kozwa te mwasi na ye moko te mwana boye te oyo ezali culture na biso c'est la tradition mwana mwasi wana bakolisa ye bande bomwana po alinga kaka yo moko mais nandimi yo ndima lokola mwasi na yo mama nandimi ke tradition oyo ezotinda moto moko azwa mwasi mpona moto mosusu ça c'est archaïque papa naza siri oyebi makambo oyo papa est-ce que yo mpenza honnêtement olinga ngai mwana na yo mobali nabala une machine tika nayebiso eloko moko mwana nayoki yo nalingi ozonga kuna na appartement na yo kanisa mingi na likambo oyo oyo touti kosolola awo peut-être sûrement okochange avis na yo kende na osiko na appartement na yo merci papa voilà ma solo hey yo assez komeka te ne sais pas plus jamais obokelanga biloko oyo zoba wana makolo na ngai nzemela liboso na mona prince boyi honneur na kati ya palais royal alors que yende motu aza le successeur l'héritier du trône ye oyo esengeli lobi baloba igwe babenga ye igwe ase retire abali koraisonner mon prince rumeur etamboli na kati ya palais royal ke oza embarrassé odéranger le roi na la reine neka koyeba mpona nini osala eloko ndenge wana nyoko oye bango ndenge badérange ngai et toujours bazocontinue koembarrasse ngai est-ce kopesi ngai sous confusion te olingi oloba nini ke le roi na la reine bazodérange yo nazo comprendre te sikoyo koexplike ndenge nini ke na monde ya lelo baparent na ngai base décide bazwela nga mwasi mwasi oyo balobi akolinga ngai baprograma ye ayeba oyo nalingaka na oyo naboyaka nsima akogumbamela ngai nazomona ngo kitoko te eza insulte na okontinue boye te non makambo bayebisi yo ezali kolanda tradition na culture ya bato mboka na biso longola biso bawana yo mpe ndimela yango toza na monde temps moderne eza na temps mosusu makambo faut changer bato bazochange selon le temps mpe culture esengeli changer ndenge kaka makambo ezokende tala bakutime wana esalaka mpona bakoko na biso ebongo mpona biso nalingi changer quand même na kamwe oye kaka lelo mon prince eza na eloko moko nazo comprendre te papa na yo aza moto un roi très puissant mpe aza na capacité ya kosala makambo ekokisama okoki kodesobéir na baordre na ye te tala na désobéir papa na ngai te naza mpe na intention ya koboya te mais likambo oyo ya kotala naye na kobala ekoki quand même pas kotia mobulu non nga mpe na mokolo mpo nasala sho ya mwasi na nga moko mbote mon prince est-ce que nalingi nasenga présence ya nyoko ye awa bazobenga ye na mokonzi ça va kende
na kanisa zo kanisa pona makambango voilà palais royal ekotika ka likamboyo rumeur partout bazo beta lisolo ya le prince national ya libala aboyi position ya roi alors que sa position toute tradition o esalama lelo te banda kala. Mais qu'est-ce qui peut faire changer une tradition? Est-ce que ça a raison babongo la tradition to culture? Noroy Igoe n'a pas ce que Mosala osala assistant personnel à moi nangai. C'est parce que nazo ba relation o ezalaki entre papa no kufa nangai. Idée awa ezakaka ke o influencer moi nangai a landa makamazo yebisai. Poni o influencer mabe. I have not influenced him negatively. C'est moi je sais influencer na ninga mabete. The idea was entirely his. Idée on est utika pa na yemoko. I can even swear on my life, Your Majesty. Pena so bisayo na sireo. I have never discussed with him. Makambo zolo bao ngana solo ngona yete. Nokoye. La reine. Est-ce qu'on dit que moi en angai azali le héritier ya trône et sengeli abala moto o pesa na makileto ya famille royale na yebi yango la reine I was actually getting understanding nazo faire comprendre ye malam na likamboyo mais na tango ya tozo solande chef wa garde ko benganga Nokoye sa majesté Nokoye sa majesté zonga kuna na mwana ngai yebisa ike libala oyo tobongisi pona ye na mosi toponeli ye ezoya dans 7 jours. Yebisa yi yebisa lisusu ke tradition na coutume ya mboka oyo okwe eza monene pe eza tellement makasi ke individu moko akoki kobalola yango te. Na lobisala ndenge na yebisio ezala boye mokonzi. Voilà bazo préparer babunda na makanisa mwana ebundisa ya baboti na kati ya palais royal. Mon prince, impression libanda ko nezaka katike nazako influence mabe. Est-ce que yebi yango? Odiko yefanda don. Est-ce que yusa na makasi penza ya influence nga? Nene ebisho buzoba wana. Nazo bisayo makambo wa lobby. Sincèrement, ngape na somo na mabete na mosi ngo ba poneli yo. C'est parce que ba parents na yo na makambo yo baza expert. C'est quoi? Heureusement na buskema comme ça. Pourquoi? Ce que ça n'a pas ça qu'on vend te, puis na boloba na maturité, bima sikalanga. Ok. Ngayo na vandi. Kasi na lingi oyebisa na raison penza ozo senga babina mabina ya sika. Alors que biso to matopatika babina depuis kala. If you have a dance step, so sana ba mabina oyo bina kene na yo landango osa problem te. Just know I wasn't part. Yeba ke ngate mutu nasalaka ba mabina wana. I have nothing. Je n'ai rien na exécuter mabina wana. C'est simple. Are you aware? Mon prince, est-ce qu'on y est dit? That this sudden decision of la décision ozo memawana, ils ont la capacité. Il y a quoi écraser vino et a pas faire royal. Écrasamo. What good is a palace? Mabe d'ailleurs, parce que le prince du royaume azana mbawa. Tina palais royal les anini. Batumsu na terre wala ba osepela. Soki na quoi na ko écrasango eko mailo mususu. Petinda papa nanga anile libalo yo. Malamu na osepela. C'est parce que n'a qu'à écraser cette loi. Et après cette position d'ailleurs, mais où est-ce que faire? Papa Nangai, Sa Majesté, n'a pas awa pour une raison spécifique. C'est parce que position oyo yoza ko occuper na kati ya tradition pe na kati ya mboka na biso na comprendre que soki na ye kotu na yo opinion na yo oyo na likambo ko lelinga lelo na ebike na tango oyo okosunga ngai
Mais Mokonzi, et là nous pensons sur déranger le trône. As you know, I was born and raised here. Awa na kolape awa na mboka oyo okwe. And I was taught pe batangi sangai ndenge esengeli na vivre. Prince of Okwe ndenge prince ase décida bala. Akobala soit mwasi oza na famille royale to akobala mwasi moko na kati ya famille oyo eza connecté d'une manière ou d'une autre na famille royale moko. Nini yango tala kokombola nga mabete papa po na kati ope na mokuse te loba na yo kayo nalika na lobalika moko na observation avant continuer na peso permission loba na yo oyebi ndenge mobeko salama na mboka oyo na likambo etali mabala po na prince. It's not emphatic that he must marry for royalties. Irréversible. To modifier te. Que faut bala kaka prince, princesse bala prince. Non. To kansanan. Est-ce que aucun mwakate que batukuna na mboka na mosusu na onogu bakenda kobala moto nyonso balingi bakiparate soki mwasi aza na famille royale aza libre tos esclave. Relationship. Une relation na makambango, Sa Majesté. Ezake. It is not the Ezake mobeko ya mboka oyo okwe. Ils ont forcé mobali. Akenika kobala mwasi. Contrairement à la volonté na yi. Ata kutu famille nyoso mobali mutu batie mbongo na makambo nyoso na libala. Mobali oyo aza permis à la choix na ye. Bako forcer mobalité abala contre volonté na ye. Bako peut forcer moi cité abala mobali oyo. Et likolo bake bazwa alliance prince of Okwe. Ce qui prince ya Okwe abali la famille oyo sa royauté. Yeba ke famille wana e comme peu famille royale na alliance wana ya mariage. Obwanu. Est-ce que take that to mean na tala mobile lingolo banini que prince ya royaume awa lelo asa libre aboya kozwa mwasi oyo babokola banda bomwana azala mwasi na ye banda bomwana yango na lingo yebisanga Sa Majesté. Oui. You know oyebi Noruka moto abokola bibwele wana na banyama na yebi madame ye bibi Noruka soki amemi bangombe na ye amelisaka bango wapi na kati ebale mais yebake Noruka aza pe libre mokolo mosusu akoforce bangombe te bakende tine ebale bamela mai bangombe bakoki komela mai esika nyonso balengi obwalu siko relation eza wapi na kati ya makambo okotisi histoire ya Noruka iteto abokola bangombe pe na makambo ngana tozosolola relation na kati wana Sa Majesté ezake ezate loi ya mboko oyo ndefu tozoforce mobali abala kaka mwasi oyo bino bopesi ata kutu famille nyonso mobali mutu batiaki mbongo alibala oyo mobali oyo esengeli asala choix na ye bako force pe mwasi te azwa mobali oyo. En d'autres termes ata kutu aza prince ya royaume aza libre ya kobala mwasi nyonso ya poni na ye. Exactement, Sa Majesté. Je vois. C'est comme si yo na papa bozo comprendre nga susu te lokola mwana bino te eza boye te ma fille tozomuluka mwana biso vérité eza kaka ke ozo comprendre te implication ya culture na tradition na biso mais ozo la culture na tradition nini mama naza na sentiment moko te ya mobali ya bolingo nanga na bala. Qu'est-ce qui se passe nalina yeba ba implication ngo moni libala na yona Arod mwana ya ministre ya défense ya royaume to arrange ke otanka ko botamaki
ba prière na ba sacrifice et pe samaka et salama bongo po to c'est la kake kokisama oyebi il faut balayer nana lobi boy siko bosali cérémonie nani tango na botami bopesika mobali bobenga culture oza princesse amuma conclusion c'est kaka qu'il faut bala na famille royale na mutu oyo aza penza attaché na royauté eloko oyo ekozala contraire nango ekondimama te na papa na yo mama nazobanga oyebi te oyo yo ozosentir mpe onga nazosentir sikoyo oyo ezali kosala mpo na culture esepesa bato mosusu nga nasala yango na osala yango te sikoyo kobala nani nayebi te so nakotani un jour na mobali na ngai nakoyeba koyeba buzoba oyo te tika sinon mafu papa mpe aza inclus te na kati ya baémotion na basentiment na ngai mama histoire mosusu ebandi une princesse bazopesa mpe mobeko ndenge ezalaka sa majesté oyo nazosenga kaka eza compréhension na yo amuma aza mwana na yo ya mwasi nayebi kasi namoni nayebi oyebi malamu koleka ngai oyo tosalango mposa eza to gérer likambo avec beaucoup de délicatesse tosalela likambo na maturité sinon aosala l'impensable ozobenga impensable eloko nini ozosalaka mwana ngai désobéir na ngai ovandi wana ozoloba na ngai likambo ya impensable sa majesté mpona lokoloba ndenge wana ke ngai nazotinda princesse atelemela yo le roi mokonzi ya ire non nazomérite makambo boye te maya moroi ozomérite makambo ya bien mpona ozoloba makambo ya boye na mwana na ngai ye akobala arod yebisa ye bongo nga nde motu nalobi sa majesté oyo tozo nango mpo sagesse esengeli oyeba ndenge ozotia pression na likambo mpo na ye akokima tala nazosenga kaka bonne volonté na yo sala conscience esala mokonzi toleki Harold namoni eza malamu te koloba keno naza na mawa non naza confortable te na likambo ke ti lelo mwasi oyo esengelaki yo zwa azoyaka awa te kotala biso wi nazozwa ta na nga papa ozobosana ke nazozwa ta makambo bino bosalaka na passé biso tokosala ngo te na bamikolo oyo mais papa naloba eleki bambula ebele basi na mboka oyo ira bazalaki lokola bato te bazalaki na bango na ntina te lelo makambo ese change lelo basi bazodefie mibali to baresite ezobima makambo ezoloba etelemeli oyo nga nalobi te oyo ezoyebaki mwana mwasi oyo princesse ya mboka oyo asa komi na ntango esengeli azwa mobali kotika makambo na molili te asa kokisi age kobala siko elongi eza korete ozoya lokola mwasi na yo papa nazosala yango nazosala te papa ozobosanaki papa na ye abongisa kutu baprofesseur minene batangisa ye kuna na palais royal sikoyo abandi kolobela mwana mwasi avec menace mwana nalingi obandela te likambo ozoloba soko oyebi teke bato bayi mosusu kuna bazobongisa mpe bapesa bana bango mobali na kati ya palais royal luso tozala bakalite te ozomosi yango olingi suka nango natyesemi non nalobi bongo te kanisa eza tabu epekisama na mboka oyo ke mwasi moko te akozwa zemi avant ke babala ye papa olingi oloba nini yeba ke intention nange eza na ganye nazwa mwasi wana mpe nayebisi yo nakozwa mwasi oyo Harold nabengo mbala boni yoka ngai tala eza masanga yango otinda yenga nazwa tala nalobi ya oyo nazosenga yango te ozopesa ngai na comprendre papa ça va likambo te nayoki yo
masango senga kinga yango te naza posa na ngote naza na posa ya mwana mwasi bokelo na ngai na yoki papa look, how can you turn down this girl? Ndenge lobokisi mwasi oyo mwasi malamu mama na alobike bakolisa ye depuis bomwana azala la reine siko mabeza wapi elobelingi eloko te papa na yebiki bozwi mwasi wana bokolisa ye na compréhension ke soki nakoli nakolinga ye mais siko papa nga nakoli ezosepesa ngai te obita mosusu nazokamwa nazokomprendre te olobiki aosala mwasi malamu te nani kutomona ye te papa nalobi te ke non aosala mwasi mabe boyo ozoloba nini nazoloba ke akoki akozala mwasi na bali mpe aza mwasi akozala mwasi malamu na mokili me nalobi boye papa comprendre nga ko nalingi te mwasi oyo si baprograma mpo alinganga sikoyo olingi oprograme nini opima libanda ozwa mwasi kaka nyonso oyo lokoti kuna oye na ye akoma na palais royal natanga balivre ebele papa natanga balivre sur baroyaume mpe nayebi à part par la naissance muta héritaka royauté mais bien que cela na mariage alliance spéciale marapo muta kota la famille royale ce qui mariage eza alliance eza peu possible hein papa ok nayoki yo sikoyo esika wapi oza intention kende kozwa ange wana ya bareve na yo wapi ozwa ye wapi yebisa ngai papa navanda vi na nga mobimba na kati ya ekwe bato bagumamelaka nga balingaka nga badoraka ngai ozwilinga baprofeseur makasi monde entier bayakopesa na mayele mpe bayekolisinga nazoloba kutu anglais malamu koleka baninga na nga naza reconnaissant merci ndenge moko papa nalingi mpe nabima libanda natala mokili nayeba ndenge bato bazalaka nalingi nakende na C4 câble fort nakende kozwa mwasi oyo ya bareve na nga olingi oyo kende libanda osala baventure na libanda palais royal malamu na otinda bagarde baakompagne yo balando ti na quartier wana ozoloba wana to esika wapi ozokanisa okende komona mwasi oyo akosepesa yo papa na okende kanga moko nani okoye assistant na nga te c'est inacceptable ozobosana ke oza prince mpe jamais okotambola sans garde du corps sans entourage ya sécurité papa na ozala lese te soki bato ebele baotambola na ngai bato baotimbela ke naza prince très bien soki oinsiste kasi eloko moko nalingi ozala nazala sur nango okokende mpe na suka ya recherche na yo okozonga awa mpo obala mwasi oyo tobongisi mpo na yo pourquoi c'est parce que namoni nanga place te oyo yo kokende kuna olobaki okezwa mwasi malamu et surtout pas na quartier oyo nozoyebisa nga wana câble fort merci papa C4 câble fort papa yo est-ce que moto esengeli toujours atelema pembeni na yo na batango nyonso azala na mosala mosusu akosala te my bodyguard garde du corps nanga capital Y nakorépondre yo yes oui musane yangwana. That's what he is. Asa bongo. He's got to make sure esengela c'est la sûre que sécurité na ngai eza responsabilité na ye. À part cela yeba ke royaume oyo efutaka mbongo ebele. Look at him. Omonia tele malam lakisa ikuta na sécurité. See that? Omonia zuya bien armé, j'étais bien miné. He's armed to the teeth. Asa armé aux dents, jusqu'aux dents, même jusqu'aux pieds. Bon, je crains que Sengelo Yebisaya alongwa parce que présence na yezo tianga mal à l'aise. Oh, s'il te plaît, yeba ki naza mwana ya ministre de défense, ya royaume oyo quand même.
warriors. Isa royaume ango yebi bato ndenge na ndenge pe ya marque bazali. But I tell you, Mena yebisa yo. except you A moins que nga na yo. are in my To se retrouver na chambre nanga. I'm saying Na kati kuna nga na kolakisa yo ba tendresse. Na kolakisa yo ba numéro nyonso na yebi na bolingo. finding Au sentir que oui, basi ba lova yo boye mais marque yo te. it's a private thing. Wali ko sala Only privé. and only then Mais we na tango wana ngala kondima azala te. for now Mais pona sikoyo. all D'ailleurs, the time na batango nyonso got to be done. esengela telemaka wana pembeni na ngai. Since you can't do Bon, without lokolo kosala likambo pe sans garde du corps na yo, je crois que oeskise ngai. 1 minute. Et 1 minute. The Longwa wana. Awa nde tomoni histoire mosusu. Un autre royaume na princesse oyo pe na makambo na ye. you comfortable now? Siko komi à l'aise, hein? what I have to discuss. Makambo na lingina so na yo awa, eza très important. Also confidential. Pesa très confidentiel. Yangona na bondeli yo to sola biso mbale. I was wondering, Nazo komi how tuna. do you see our parents? Omoni ndenge nini décision ba parents na biso ndenge basali. Bon, nazo lebela mariage ba arranger ngo kaka boye. It's visible. Pe ngala moni ko simba te. Listen, Yoka. you got it all wrong. Yungo mtozo comprendre mabe oyebi. You Yo are my kind of woman. usa shara basi yo ngana zoloka. Listen, I'm Mais yoka ngapi na shara mubaya oya biye pona yo. Yo ndozo mona ngote. you're going to see later. Omona ngo bien sima. You know, Oyebi. I have invited That will Ngai not happen in your dream. tala wale ko sala mandela ba ndoto na yo. I'm not compatible. Ngana yo toza incompatible. Ni na ba sentiment. Même esprit na biso zolingana même pas. Okoza mobali na ngate? have you told your Est-ce father? que oyebisaki papa na yo makamba buzoba na Tell him now. makamba bêtise ozoyebisa ngao? To be aware of Papa na nga azomérite koyeba makambo peut-être. Yo mpe nango na ndenge ya bakombo nyonso olingi. the object that was Nabengi so awa parce que oza sujet ya masolo na lina sola na yo. Listen, Yoka. I don't know what my future Nebi na nga te mobali na nga na futur akozala ndenge more nini. than 1%. Mais naza 100% sûr ke mobali wana ezala ngo yo te. We'll see. Tokotala ko? Tokotala. Mais naza komituna. Oh, ndenge nini ba prince na ba princesse ya lelo bazoboyaka babala oyo esalamaka d'après la tradition. Balingi bazala te lokola ba prince na ba princesse ya kala. Mais qu'est-ce qui se passe? Na mboko ya lisusu, le même problème et comme na ma toyi ya princesse azui décision mosusu alingi te bapoti bazwela esho ya libala. Ah, eyoko suka wapi? Tozongi na histoire esika tobandaki toyebi malamu. Mon prince, yo ndo bengisi ngai? Oui. Nyokoye, nabengisi yo. I'm here. Nazali awa. Tomorrow we am. Lobi tozokende nde na mobembo. You see, Omoni I would have gone alone. esengaki nakende nga moko mais namoni ekozala bie tokende So na mutu. I would go with Nakokende na yo warn you mais nazokebisa yo on nde. this journey. Ntango tozokende voyage oyo Of your best. esengeli ozala na bizaleli na yo ya malamu. The king already Le roi déjà betelaki nga masolo ya voyage oyo mpe yebaki nasepelaki nango. I have a problem. Mais naza na problème awa. He said he suggested Alobi kasi géré royal otambola na sécurité royale. Mais yo ozotelemela yango mpo olingi yango te. Pourquoi? Nazo comprendre yo te Get me angry. kopesa nga kanda te. I was able to convince Nazalaki capable ya koconvaincre le roi. that entourage. Pe yo ozopesa nga question. Around K4 with Olingi 4, nakota 5 quartier wana people to get C4 na basécurité bayebaki naza presse. Nazoluka nazwa mwasi moko aza humble oyo kolinganga na ndenge nazali. now occupied. my prince. You Tala are the presse oza presse You pe live yebi there in the palace. oyebi kofandaka na palais royal I know before. pe nga nayebi village to quartier wana ozoloba tell you that place is nayebisa yo malamu quartier wana koepola eza mpenza place ya batomboki goman women in Kebufor. basi ozolobela kuna batia mutu na bakate Any woman pe tambola kuna na sécurité nayebisa yo to oza nango besoin exhibiting samples à moins ke oza na raison mosusu royal entrance. toza na besoin sécurité wana nyoko oyo I am in charge of nga nde moto nasala commande ya voyage oyo oui nayebi toujours us. pe lobi tozokende You and I. nazokamba voyage oyo nga na yo
Yo kende lala. Lala malam. Tomorrow we're embarked. Toto okoma kuna. Just you and I. Toza kuna kanga na yo. Ngane mutu na kokamba voyage. Good night. Bonne nuit. Et voilà tout le monde en mission, moi la mobali oyo, le prince a mipesi. Et sengela kende libanda kuna, akende koluka mwasi ya bagu na ye, pe ya bashoa na ye. Solo makambo yonde sa solution, on ne sait pas. Tolanda tokomi na cité babengi câble fort. Tokoti tomoni. Bon, na se présenter na za mokolo sika oyo. Alors bino bolingi nini? Well, Oui, monsieur, tolingi to louer appartement. Pour te louer pour quelques mois. Bosana mbongo wana? OK. Tolingi appartement moko pensa ya moins cher pour te kofuta mbala moko. Hein? Olobi ni appartement moins cher? Oui. Otalingo monique naza moins cher. Est-ce que naza moins cher to nini? Est-ce que tu peux qui bien renseignement faut kotao? Oye awa olingi no malembe papa kokanza mabete asali alobi mabete est-ce que alobi vraiment que yoso moins cher papa muta koti apena soka talio na ba forme za na ngona ba biwa marco vraiment est-ce que mutekolo ba vraiment que ça muta moins cher ata yo moko papa te tolobi kaka boye tozoluka nde appartement moko eza na basse classe oyo ko louer pour quelques mois. Est-ce que tu fous pour une année? Non. Tu lis juste pour 2 mois. Tu fous tu peux cash. Comprendre? Mais l'excellent Atali. On l'a dit Rolex. Oui, au moins il bien. You l'a dit Rolex penza oye awa. Ozolo belanga. Kozo na posa ba posa appartement est moins cher. Bon, naza na posa maison appartement moins cher ezali. Tant que ça na Rolex, bon appartement est moins cher. On se peine la montre. On se peine nango. Oh, c'est sérieux, soit. Na kabelio. Au kabeli na Rolex. C'est vrai ça, vous savez aventure. Oh, de rien. Soit na yo. Oh mon Dieu. Ah, yango mokile lo bake. Ha. Soba moni mokuwa na fulu keba koseka yango te. Mokuwa mweza la misuni na yango te. Nzoka nde to négligera bato mosusu pamba na nzela. Qui peut imaginer que moto yo ce jeune homme, le prince du royaume, asali mobembo mosika, aye mission oyo biso toyebi. Et na histoire na biso awa yepe ne siko yo bandeko apengwa te pour na palais royal abimi alobi malamu esika na kei na kende ko sala choix tolanda. When kings decide, quand le roi décide. Et voilà filmer na biso tokomi un petolanda. Tala moto tala nan le moto tambe taka batu mais pour le belo pour le koma na chambre ngo moto tambe sa biso boy ozo mande to toki et vous le voyez beaucoup non comprendre te donc vous le voyez il même ouais ça y est ça pour on met on va tout licoler on tam sa batu ta yeba ki awa assassin ça la kana ngote et yeba ki batu nyuso bo kipanga appartement awa batemba kana nescalier oyo et yena ba benga ngo tala nebisa yo avant de naloba moi si awa po ko lokoza pasi tala awa ko tu basi ba fixer mibali te parce que pasi ko mater escalier ils pour la moto de sauter oki mamba lobi ya loba na ye mingana sepeli nango to ko vanda wa laki se biso chambre landa lisolo. Et Seigneur le prince a mesana à s'adapter dans le monde extérieur. Dans la chambre bakoti. Voici la chambre. Et ça bien? Ah, mais chambre sur ma belle ou quoi la morgue? Désolé monsieur. Namoni za presque toko. Vous savez nango? Oui. Dans ce cas, bon Lukabo Futanga déjà 5000 naira par mois. Très bien, 5000. D'accord. Yo kende fauteuil 5000. Fauteuil pour 2 mois. D'accord, il y a tout ça là-bas arrangement.
voilà likambo oyo prince akomi koluka masolo ebandi batambola lelo na kati ya quartier oyo babenga C4 yango nazoyebisa na bana basi nyonso ozolanda nga na ntango oyo tika kosala mabondele milai mpona koluka mobali bima kaka na balabala kokuta un jeune homme yango nga nayebi ye malamu mpo histoire yango si tobandaki il y a un jeune homme aza na balabala na ntango oyo mwana mwasi welela kende libanda mbangu okokutana na ye bobete na masolo akati posho moko kaka yeli na mboka oyo yango bana basi batendance basheni fille oyo babonga na bakalite ya mwana mobali oyo boza te nzambe na ngai nani akolokota chance boye na balabala When are we going back to Ukwe? We are not going tokozonga te sikoyo ti tokozwa mwasi oyo toyeli awa c'est ça la raison tozali awa sona tese kobenga nga te tosona tese soki bato bayoki yo olingo bebisela nga bachance na ngai awa olingo bato babanda ngai nazali désolé son altesse quoi désolé monsieur te kobenga nga te ata monsieur non attends to monsieur te ozo comprendre te Benanga Johnson. Oui, Benanga Johnson. Siko linginga yi. Na benda yo na kombo bapaya o bapambo yote na mboka na biso. Tozo na C4. Ta changer na kombo Benanga Johnson. Pesa pe ordre na pesio. Mais pour nous pesa na ba ordre bo na kati ya C4. Na so comprendre te? Ordre le boso pesa kinga ono ke na tombola somba bilamba ya moins cher boye pe na sombi yango. To tiki ya biso bilamba cher kuna. Pe olingina lata boye na bilamba sombi biso. Omonte to loti tombola pa mapam. Do boye to luka mwasi atale biso to lati ka ba biloka makoyo. So de tout noka question moko. Et bon sikoyo ko fout appartement. Tout son appartement ya bien. Au moins de tout c'est comme ça que n'était tozaka kuna. Mais tu confrontes le biso pesa bien. Hôtel la cher. Tout ça bon. Bon la biso sali. Ou bien tu vas changer la biso pesa ko to le hôtel moka VIP 5 étoiles. Mais tu tombe tout le monde peut ba place bien non? Pour il ka tu continuer ko vendre na ba place wana oya misérable et je comme ça biso le ko la bazoba. Ne se pris na moana idiot zoba. Idiot pour mbali boso na koki ko utiliser moana idiot et salinga pe mabete c'est bon tu continue kozala kaka bazoba ba idiot tant que tozoluka mwasi yango pe tozozwa yete seki na suka pe tozuyete tokomibenga kaka nde ba misérable idiot. Voilà tolanda tozongi awa na palais royal. Mbuta ubo fia yebisinga keza na ngoma bete mwana biso akedozwa mwasi libanda ya cour royal. Mais sa majesté. Podi le ko permettre le kwa ndengwana. Ndeni ni ba presse nyonso ya mboka oyo bakenda ko bala bazoba basi ya royauté to ba famille oyo za proche na famille royale. Mais comment dire que on permettre makambo na tour na yo na permettre ya voyager c'est parce que ba conseiller nga que ça na ngoma bete papa oyo ogbalu azali le plus grand conseiller na kati ya royaume alobi ke eza na ngoma bete nga pe na lobi bon ezala ka bongo bon yo kaka sinasala kina mwasi yango la future reine mwasi malamu nazoka makoto poni mwana biso mobali azoboya ye mwasi kitoko malamu wa kubongi pona ye kotika te déranger yo déranger yo ta mukete na lingina ta la voyage oyo mwana na biso mobali asali ezala kaka lokola distraction to récréation ake kuna na C4 a se plaindre que akanami na kati ya palais oyo tango molai bon namoni pe ke sengele a se détendre tika atambula sala nyonso alingi asakana za moto suka nango kozonga pe akobala mwasi oyo biso tozoponela ye
nakoki kwasire yo kozala bongo. This mission has no Tala. focus. Mission oyo tozokende ezanga but tomikotini bafreche bondenge nini ko ezanga vision. Est-ce que yo comme aventurier Must you always be a clown? ozosala cirque How can you tell me ozosala ke non mission oyo ezangi soki natuni yo sikoyo yebisanga nani eloni tosala o you will say you don't know. oyebisanga nini ke tozokende wapi oyebi te We have been roaming around. tobandi baza ntongo kotambola na bamboka oyo est-ce que oyekoli ata kokanga ata komba balabala moko awo Is that how siko boyandi sikoyo tozomosi malamu we go back to Okwe? olingi tosonga na mboka te What I oyo elingi aloba eza we boye have to go esengi somewhere, tokende quelque part tofandi buy good tosombi masanga ya bien and as we are drinking it, na ntango tozomela tobandi kodefinir mission na biso we have to tobandi kotuna bato topose baquestion tokontinue kaka kotambola te lokola mopepa kaina yoka I don't know what you mean. olingi oloba nini kende toloba topose baquestion na bato mena na telemeli yo komeka koloba te na bato kende aza prince soki omeki koloba na koboma yo na kondoka na basimetiere oyo totamboli tomoni awo Are you telling me that olingi oloba okunda ngai obomi ngai na simetiere meka lobetaka bato kende aza you prince find yourself decaying in okokoti na basimetiere wana koloba na motu te kende aza prince okobebisela nga bachance I won't get the wana nakorate na mwasi nazoluka est-ce que comprendre nga siko tobanda wapi tokende wapi boye na seto likolo loba nani zwa sens nini gauche droite boye to boye tokenzela oyo voilà babandi komituna likambo bayeli babanda wapi mais yango nazalaki na raison amema motu pembeni na ye parce que deux valent mieux qu'un toza wapi yo mwasi oyo Why are you gaping at me like ozoba nanga boyepola nini ozokompone te na anglais Wait. natuni la princesse aza wapi nebisi moningano deja nebi kutu te pone nabengisi nga wana alobela yo tala eske alobi mambasolo He said alobi yake yo you said you're my oyebisi friend. eke oza moninga na ngai yo se présente pa na ye lokola moninga na nga comment ose-tu yo ordinaire garde du corps nazwi na mosala ozolanda nga simasima sikozoba bien makambo azosala yozobaka oza moninga na nga anybody that nalobi na motu teke na moninga na yo wapi princesse madame na nga voyage na iboko iboko me ye azokende kolokaki kuna na iboko ayebisi nga ke yo oza mobali na ye te mpe ake kuna nde aluka moto abongi na ye iboko mpe yo osengeli kozala wana ozala gardienne na ye oza mosala na malamu te gardienne apambola kati ya palais royal ozosala mosala ntina te ozotala akanga mpe valise abimi akei abimi abungi oza ntina te yo nayebi na nga te respect napesaka yo parce que madame na nga alobaka ke bosolaka na ye me namoni ayebisi nga ke oza mpe moto bongi na ye te namoni mpe explication na bakisela yo te merci arode mbamba kaka na princesse amuma princesse dispari akei atiki ye ake kosala bashwa na kambo oyo do awa baprince na baprincesse na filme oyo basalaka bashwa mosika voilà tozongi arode akei azangi shwa tolanda sa majesté naza très déçu princesse ya ira bapesi biso sango ke yo okoki kotika yo mpena asala likambo nyonso alingi ndenge nini ozoyeba te eza responsabilité na yo oyebi bato baza libanda bazotelemela ye bazali ke baministre oyo keba na monoko na yo ntango osala na présence na ngai sikoyo oyebisa na poni ozali awo tala nalingi naloba poni otiki princesse ye moko otindi ata na garde du corps te sécurité te sa majesté oyebi keza na bato ya mitema mabe oyo bazalaka ntinga baza contre ye mpe batelemelaka ye sikoyo oyebi teke bakozala danger soki bakute na ye na nzela
ce process est sans sécurité. Sikoyo au exposer process. What makes them not a Sikoyo ni ko kangake ba sele ba beti. only left for Iboko? Process est na Iboko. Pourquoi? And what for heaven Natuna na kesa ni kuna na Iboko. She has A se décider that no que motute na mukili oyo akodicte ye ata lese mobala kobala. you allowed her, You permettre ngo knowing fully well that she's betrothed. oyebi bien ke baponeki mpo na mwana nga bobali. Nana yebisi na ndenge nyonso mwana na nga boyi koyoka. D'ailleurs I think she believes namonika kooluka mobali pale kio d'ailleurs na ntango oyo Majesty. If it's ever tala omonia that anything happens, soki makambo yeli process pesa kei soki baatake ye baviole ye to babeti ye kuna nyonso wana ekokola na motu na yo without, opermettre process abima sans sécurité to garde just like she did. kaka ndenge osali boye As I talk to you, I have a premonition. mpe ozoloba bien Danger has befallen her. ko otiki And akende if ngai nalobi malamu to tantamount ke to soki makambo ekoleli ye kuna the kingdom, we all have to yo nde moto kofuta pri ya makambo wana et voilà le roi. Have you been to Iboko recently? Are you just castigating? Est-ce que okendeki deja na Iboko ndeko na nga oyoki makambo balobi kuna te nazalaki kuna te me ndeko na nga betelinga masolo kuna Iboko mikolo oyo bakulu na moye te kokale bato na nzela baviole bakama vol à main armée moye te princesse azalaki na kati ya motuka azokende na Iboko na nzela na kati bango na bango bapassager bazobeta masolo alobi kuna bakuluna crime viol moyibi defwa te ena histoire yango tomona princesse amuma baboti kuna batiki ye akende ye pake kosala shwa na ye ndenge kaka balobi me toyebi te soki ya solo azwi bonne décision nake na Iboko papa me makambo bayebisi ngai na mboka yango nalingi na omemanga na banama yango yoma molingo kitosala nini na banama ngana memo na ville na place ya bien babengaka yango C4 C4 nalingi na yoka te likolo mosusu balobaka na mboka yango C4 eza place ya kitoko ebongi oyokende na mboka oyo permettre ngana memo kuna okosepela okosala na réseau sur terre ozonga kuna na banama ndimela ngai princesse Amuma abandi kosengasenye akende na Iboko bapekisi ye moko aboyi okende wapi banama te landa ngai un taximan chauffeur ya taxi alobi bon na me mona place ebongi na yo toke na C4 film na biso pe prince moko ake na C4 me quartier ngo bato bazolobela boye ezaka ndenge nini nga mpe nayebi te la princesse ayesika mopaya na mboka ye mpe akei tolanda. Nazo memo na botel ya kitoko kuna esika bapaya nyonso oyo bayaka pe na memaka bango. Désolé monsieur nalina tena kele na hotel wana memanga kaka na coin moko retranché esika nalingi navanda. Why are you stopping? Mais pour notre télémico Why are you parked? Is something wrong? oh parquet pour nini taxi sur likambo mama naseli mosala oyo esali déjà 21 ans paye ba yango na yebi ville oyo bakartier nyonso C4 lokola loboko na ngai tala esiko zolo batokendeko soit ozwi bis soit ozwi moto soit ozwi makolo otamboli misusu bakendaka na velo tala za personne mbongo na nga fa tokende Want to assist me anymore? donc lingi sikoyo koyedenga te tala mama nalobi naza taximen naza mpona développement ya C4 namona bato lokola bino ozobanga na futa yo te soko ofuta ngai futa nga sikoyo soko ofuti nga te nakolongwa wa te pardon papa assiste nga pardon sunga ngai na promettre yo okoregrete te yango nalobi mpe malamu futa nga mbongo mobimba soko ofuti nga sikoyo nakoregrete mpe te na osala mosala na ngai mboka ngo bato baveya oyebi bien naza moto nabotami awa nakoli awa nayebi makambo nyonso ya mboka oyo ozotilanga tembe mpona nini kutu na kopesa conseil ya malamu
And I will lokola